Ok, papa aza vitrine. Faut moutonner sur Alandae. Au moins ça perd, au moins ça perd. Ça perd à tous les tentés où à cause de la visibilité. Ça perd à tous les tentés à la visibilité. Dans le royaume il y a solo bague ça perd à la visibilité. Ça va, ça va tout. On est à l'Anganzembo, ça va toujours la visibilité. Azo sala be émission, il y a peut-être album na ya sali, azo ba concert na ye et tout. Mais ça perd ça peut-être tant que soit pièce à Betty à la kisi à sali boye. Mais à quoi ça peut-être na le lenge ya alanga nzembo te azo linga ko zala toujours na visibilité. Amalamu ezate. Omoni Fati aza président na biso oyo to linga mingi o azo encadrer mboka. D'abord pour y avoir nos premiers citoyens où ils vont compter dans la carte du Congo. La défaite na les animés, oyo azo kolinga koloba avant, mais azo salela yangote. Mais en tant que biso bato yo, tozo mona ndenge mukile bandaki, na ndenge to komi, na ndenge to uti na kabila, na ndenge to komi pa na ye. Il y a ko kunda libulu ya 50 mètres na 3 jours té. Ako kunda yango té. Mais abatelande maloba. Abatelande maloba. Pour maloba yango ndé na ba défaite soto yebi na lelo oninga so mimela mboka. Yango ndé peut-être ko pouyer akina deuxième mandat. Tabiso madongi côté religieux mandimwaka. Côté religieux to zate. Yango mobunga nezali trop, tozo mona ba bêtises pas ba pasteur, tozo mona ba famille, bazo kotsa ba désordre et tout. OK. Bisika place spiritualité ya mboka ezaleli ou eza religion ya mboka. Au moins nous c'est kotambola malamu avec amour. Donc grand merci na ba nyoso ba mesana kolanda biso na chaîne YouTube na biso ya Info Plus. Grand merci na ba abonné fidèle na biso oyo bino bopona Info Plus. Comme chaîne YouTube oyo bolandaka malgré tous la moins un peu absent. Mais bozo s'accrocher kaka merci na ba nyonso yo bazo continuer toujours ko s'abonner na Info Plus. Bolembate musala eza musala soki tozo bunga ezo za la po na kobungisa musala yango na tozo bunga. Tango nyonso ko sila nde tokozonga lisusu bayo ba mesana na biso ndenge na yebisa bino ke bo mesana na ngai bazala kaka wana. Merci na ba sponsor na biso, merci na ba partenaire na biso. Ya liboso à mon papa, mon 2G Lukman Mudingumba, pas DG, pas CG, pas cordon. Vraiment merci, un grand merci à toi mon papa. Lukman Mudingumba, à mon père biologique et papa Adolphe Malembe, à ma maman Bernadette Wangina Vo. Il y a Babi Mboli, agence Badem Oversi, où ils ont la soto zubilo, on a une porte en dakoué. On a vraiment agence Oyo Ezali, à Fret, Europe Mobimba, Botunakaka Badem Oversi, la promesse Teni. Mon sponsor officiel, Nazo a annoncé bino que il y a Kabo Mwamba, autorité morale à Banachango, sponsor officiel. Il y a Moustapha Malembe, vraiment on a annoncé que sponsor officiel Nangaye Ezali, il y a Kabo Mwamba, autorité morale, il y a Banachango, Katia Mabeka la star Kayen Yama Vert de France, il y a Jolie Mabeka Mokontarene Ravel Boyenga Massa Nangaya Katia Batongo, Ndenge Salaraka, Bisoto Sara Moussalo ils apportent l'information de Nalobaraka, Tobeta déjà ma solo na ndeko moko boyebo landa épée. Puis bon, continuer toujours Hollanda tant que Nzamba doit prêter biso toujours vie. Jour c'est de la sape. Jour c'est de la sape. C'est un sapeur. Oyo bato ebele bayebi libanda ya mboka o na lobara netikaka que sape même les arama souté a changé na les côtés a comment a ferré mais azozongisa biso kaka et puis na signaler que lelo nde tozo tourner mission boye eza jour et anniversaire na yo tozo souhaiter déjà joyeux anniversaire malgré gaza invité na ngai mais tozo souhaiter lisusu joyeux anniversaire tobetane masolo ya anniversaire na ye et puis tobetane masolo ya sap nde na lobarara akoma na coopérant pour azalaka pe coopérant mais amona ke sap ezo simbate ateka bilamba nde na yo kaka ngape ya ona tuna kaka ateka bilamba po
à concentrer côté Anina et les canards ça est je sais la ça. Bonjour et joyeux anniversaire. Bonjour, bonsoir, merci beaucoup. Le leza jour nanga ya mbotama talaka kana zongi bébé bisika place na botamaki na 1 heure nelo toza en verbe presque 17h50 oyo nazo toujours ko bakisa toujours ba pema oyo nzamba zo pesanga pona bakisa ka toujours ba mula lelo eza pena plaisir na ngai ezo salanga bien pona ko dénoncer pe oyebisa pe bato nyonso bayeba ke Jus de la Sab mbotama na ye eza na main le 22 mai c'est ça quoi. Jus de la Sab abotama le 22 mai ndeka na wando nde na lobaka na yo chaque fois ke bitumba o kokaka na yo yango te o chanza na yo le koto zongela beaucoup plus scope nde ngaka bandeko musuto baisa biso ponga mamona lobaka ezake na yo kaka ngo pa batu yango wana na meka koto na yo Jus de la Sab lelo za mokolo anniversaire na yo soki photo solo la vérité Jus de la Sab azo lelo kaka ndengo lobaka za juriste est-ce que vous continuez kaka monde Sab to peut-être na ba makamu na yo ya cop yango wana ozo continuer to zakaka na monde Sab. Maintenant Sab balobi ngo eza makila. D'abord on Sab pas na ngeza makila. Eza ba msusu ba sala Sab bazo foxer au sala Sab. Sab eza foxer mate. Sab eza makila. Sab eza ba noble, Sab eza ba connaisseur. Sab eza ba oyo baza ba capable de tout faire. Ça peut être connaisseur, ça peut être capable de tout faire. Ils sont capables de tout faire. Pour apparemment tant que le juriste, na yebisa on a tout na deux dernières émissions de Salaki na yo, na yebisa ki que muto aza juriste azalaka toujours à la page, azalaka toujours na mise à jour. Ba guerre rebelle à s'appeler qui juriste de la SAP à l'obel loroté après plusieurs années, peut-être 1 ou 2 ans après plusieurs temps au batba monaki ote obimi lisusu olobi ke non nga nazaka juriste okozala juriste ndeni tant que ozo kata makambu ya ba guerre ozo bimate ona una lobi ke non wana aza sa perte o kuna za sa perte yo juriste ozaka ka wana ovandi ozo continuer ka koloba ke ozaka juriste omoni avant to ya na temps Jésus tozali na ba temps Moïse ba temps tout ça ba Élie nyonso c'est pasaka ezalaka ba kende le pe salamaki embouteillage pe salamaki tant que tu es temps Jésus avec okata nyonso pe abandeli nyonso à commencement à 0 parce que nyonso yoko iko sala yeba ke oso se référer toujours kaka na temps Jésus pourtant Jésus yango ndeza makamu nyonso ya loi ndelobi nini par rapport à question nanga quel que soit nazo se présenter peut-être na ba guerre aux zolbalé moko eyaka parce que bango tout bazo se référer toujours que nyonso tori ko sala et si déjà gérer c'est à juger déjà parce que ti lelo sapeur non abima na kati ya kombote sapeur maka moko de pas kenda ti lelo non ya te ngo banda lisu masolo na pekisa ki wato beta ngo te ko juriste mais nazo isa o mambo solo tout le bien non mamba juris ya jury koloba monter sa père pour bato ebele vraiment sincèrement na le biso il y a des gens balobaki muto abimi su wapi ke babo ya okanga na ba chaîne pour to mone nesiga ke no muto zo sala te makambo zo loba ke non que sera zaki sa père te nani papa wemba zaki sa père te nyakos kam zaki sa père na biso bato ebele ba mona ke zaki lokwa folie tant ba yoka ki makambo wana parce que au moni congolais aiba ko vérifier histoire te au moni papa wemba aza lumière aza vitrine papa wemba aza vitrine papa wemba aiba ki sapite nyako sala accès sap mais azala ki saperte aza alanga nzembo mais en tant que aza vitrine yende mutazo kolakisa ke makambo ya bilamba ezalaka boye basomba yango boye basala yango po nini ye aza toujours lumière oyo mutu nyonso azolinga apusa na pembe na ye
mais mutu azolata élégant azolata propre azosomela machine pas juriste azalaka ka sa perte donc yo kaka maka na momo élégance mais tout oh nyonso lobby oh bango bakoki kosala ke aluka azala élégant mais il faut azala pe élégant bazaki be élégant bazaki be élégant wenge ko to loba bango to loba to papa mam da loba eloko mo il était comment papa we mam da loba eloko wana je crois bien. Il était comment? Il était comment? Il était comment? C'est qui s'est remené? Il était comment? Il était comment? Détaillé. Bien coiffé, bien parfumé. Bien rasé. Bien tout là. Parce que yo biloko wana solo ba ngoto ko ngama kana élégance. Mais il y a des phrases où il y a mot de la sape. Où il lobby sape. Je reste. Ma guerre yo lingoro au sala. Ezalaka par rapport à bacha gérer ces cas topé ezalaka peut-être ozalaka na ba rando moko boye oyo bomba maka banda kozela que lelo yo banda obimisa ngo to ezalaka nini bon omoni ba congolais ba ebaka eloko moko ya kosala vérification te congolais aza muto yo alobaka tanga mingi mais pour na kosala vérification ya betidi na ya tanga aza na négligence nango yango moni ata bazopesa ye vérité balobele vérité aosa nini abo yango kaka makambo oyo olobaka wana ke bapapa bazalaki banini te ezalaki vérité ezalaka vérité ka yo moto olobi yango banyonso ata kutu na monde tanto tanga eza na documentaire moko ya baalluré documentaire akomona yango les allurés papa wemba bazalaki bato abele bazalaki na kati wana mais yo olobi yango te donc yo na histoire na yo oyo ya vérité na yo ezalaki bango bazalaki na bango basa perde. Ok, papa aza vitrine. Faut que nous soyons à l'andaï. Au moins ça perd, au moins ça perd. Ça perd à tous les tentés où à cause de la visibilité. Ça perd à tous les tentés à la visibilité. Dans le royaume du monde, il y a un solo bagage, ça perd à la visibilité. Mustafa, ça va toujours la visibilité. Azo sala be émission il y a peut-être album na ya sali azo ba concert na ye et tout. Mais ça perd peut-être tant que soit pièce à Betty à la Kissi à Saliboé. Mais à quoi ça peut-être na le lenge ya Alanga Nzembo te azolinga ko zala toujours na visibilité. Pour Alanga Nzembo tous les temps passer toujours message. Yango monique to benga ba vitrine mais ba ça perd. Ah, oh les loba congolais ba kinois ba comment ko zo Alanga Nzembo ba perd te. Donc ba musiciens sont congolais même ça là tandé ni azani ça perd. Ah ça perd. Donc na ça que Congo to yaka na ça perd moko. Na Congo to yaka na ça perd moko. Cerveau Niako la pape de le qui tende. On a bimisa na jury pratique. Et terrorisme. Mais avant obima pape, faut passer par jury. C'est mambo yo linga luka o ba guerre o luka o so na yelo ba front Mustafa tabi kam comme soumande ba beste o zela na lancer défi oyo kende na zoloba nani ekeko mais muto parle ba mingi bo kitela ata ba koto yo parle bige no boy abeta bino kindingo za place nini papa griffe makambo boyoka ngo te bino vraiment bo kipele ngata muto yo pour ça ata moi bien hein po mama oloba bato libanda pe ba trésor ngando banani ba boza banani Ahmed Yala bato ayoka susu mais toro omona sapa yo to za suna gérer ça to bana yo to za suna bilamba bon tu vois tema sap on a tinini Mustafa élégance latini zela Mustafa omona sap omona sap faut na code komi ko diembela na sap faut na code na sap to na ba Mohamed te to na ba Ali te to na ba Ibrahim te ba wasa fuka ba bi lamba élégance on oloba on kasi bande ba yana na mais tangela mec s'appelle oyo banda makambo ya sap oyo banda na Afrique yebisanga West Africain moko oyo azotambola na kombo ya Mohamed Ahmed Yala Toro Toro sans aline ngaya je te dis
boyoka boyoka tocha binoko ngaluka mutu mwa ya affrontement ba crocos non filtré ngama mais de yala beta ba crocos non filtré tanta ya telemi koto yo tala ekeko na sir na yo far ngama susi na ngaka far po mambo esila far boki pepe nan wana foot wana fou ya nini wana oh mais ngana jigi senga contre la site de la SAP contre la site de la SAP pas bakenda poto likola SAP yo no kenda to boya ka bango ti lelo oyebi même batukutu oyo bamema bango na makambo ya obake kosala na SAP mais amagui parce que biso ba juste tozalaki te azui bango ka lokola bantaba akayi bango na singa bayebi eloko te bamemi bango na ndenge bazongisi bango azata même na appui moko te oyo azo se présenter ke lobi ke azala pe capable azo baluka kaka ba tourner kaka c'est fou te ozoki manga mais tout solo ba pena lelo avant to les kana banga mususu le pilo nini la be jour anniversaire na yo je sais oza so ko ka soute ko mo die mela to ba na bien Mustafa na webisa yo je sais Mustafa na webisa yo omoni mambo WhatsApp oyo ba congolais bazana na ignorance o ba ba mambo WhatsApp te ça d'abord aux agriculteurs so bilambe sili malobe ko makebele juriste so bilambe sili malobe ko makebele Mustafa webini défendra cause ya SAP webini défendra tango zali na bilamba ndeto vandi bojo anniversaire otandi biloko ye koto yo mais lelo madongi ngana na besoin ye bakaka lelo jour anniversaire na yo latini on a mona ba les coques mais oui les coques sportifs toujours en relax naza na Japon en relax naza na Japon en relax Elisa Mouzoua Japon en relax oui Japon en relax nini juriste mais naza relaxé toujours partout na okota obilo galerie mongo juriste oh là là yo ba mongo oza bilo galerie mongo te na ba mongo tangu mambo sape ba na Congo Brazzaville ese ba galerie mongo ba bi so na sape esika banda ba bi na mbula nini place ya esika mambo sape ngo pour lelo ekoma lelo boy lelo ba papa ba yemba ba nyakosi bazwa ba nyakosi bazwa ba papa ba pesi ba papa wemba yebi place banda na mbula o ya na mboka ngo oh lelo naebisaka yo omoni tout le monde alobela mambo SAP na poto batoro bangaya SAP bana na poto te SAP bana na Afrique on peut pas SAP eza na Afrique et uta na Afrique ndeke poto juriste so bela SAP na poto oza toro ngaya so tango yo zoboya bana poto ozoboya pe ba o bazali a siko juste yo zana nani yo zaka na Norba za oyo omoni Norba omoni ba goût oyo ozomona mutu azo se pexer na vie na ye na makambo na ye azo remplacer ngo toujours oyo ezolakisa ke ba exemplaire oyo ezosala ba forme moko boye ezobimala ba mayele moko boye oyo lelo bato ebele baomona ke ono basali boye te nzambe nde apesa l'inspiration wana nzambe nde apesa l'inspiration wana ya moni biso to bato aspire tout à appliquer avancer appliquer avancer juste de la SAP toza lelo jour anniversaire na yo to changer sous moi voler aux appels congolais aux ala rappel moi moto à côté moi musique ba nini pour ça petambola pena musique de olobaki papa wemba azalaki vitrine pour sangana ya wenge lelo après 25 ans tango yoka ki solo wana esala ki ndenge ko sangana lelo ya wenge 4x4 tout terrain esika ya pour ça peut soit qui soit lire ma classe susu non ça peut go soit sous ma katango wenge susu ye te a gérer cette so la ko non écoute d'abord
na clan wenge saper azate te na lobi sap na lobi na koti ma sap te lobi sap pe ezwaki moi lire lisusu tango bana wumbi bayaki bana wenge tango baye ko tia bon chic bon genre na lobi ezwaki moi donc faut la propre il faut la tout mais d'abord bien d'abord on se carra bien mais tout wana au salana ezo passer toujours déjà et pas moto déjà s'appliquer déjà na prince aliboso pour que dire mi c'est à tchad ya ba tout cerveau déjà ils ont tourné pour au komala na bon chic bon genre Rolandi c'est ça pour na wenge eza plaisir à kitoko na lelo ba s'assembler les sous pour ba amour wana moi biso ba congolais to na amour te biso ba congolais to na amour te tozana ko ina makasi ya moni lelo mboko ezo évoluer te ba congolais elo ezo sala bango mingi ba difficulté pasi ba komi ko céder alors muta silputa oyo azana ba spiritualité belé akoki ko déceler sakate ki akaba ba esprit pour esprit yango ndeza bo moto o lelo biso ba congolais to perdre des membres belé mais tozongisa amour pour mboka pour etambola malamu il faut amour ezala mais soki to wana amour te mboka mo etambola malamu ezate omoni fati aza président na biso oyo tolinga mingi oyo aza encadrer mboka d'abord pour y azana nous premier citoyen oyo bazo compter na kati ya Congo ba défaite na eza nini oyo azo kolinga koloba avant mais azo salela yango te mais en tant que biso bato yo tozomona ndenge mukile bandaki na ndenge tokomi na ndenge touti na kabila na ndenge tokomi pa na ye ya ko kunda libulu ya 50 mètres na 3 jours te akokunda yango te mais abatela nde maloba pour maloba yango nde na ba défaite oto yebi na lelo oninga zo mimela mboka yango nde peut-être ko pouyer akina deuxième mandat pour auto même biso na ba histoire moko azo faire vivre biso toujours na espoir alors vie ezalaka espoir te vie ezalaka déjà mutu si déjà asa déjà une fois pour toutes pas désespoir wenge lelo bazongi na amour wana félicitations tozala wana toujours pour na ko zala toujours na makambo tout ezala eleka kitoko en tant que biso ba juste de la SAP le jour anniversaire na ngai nazana madame na ngai ozana madame na to signaler que toi na ndako abengisaki biso na ndako tozo ko toye na ndako ya juriste de la SAP tokomona madame je sais le bilan présenter madame Naye tout ça dans ndako mais juriste ndengo lobi que non président zo promettre trop mais azo abattre la maloba Naye par rapport pour akokunda libulu à 50 mètres na 3 jours te c'est ça mais ba espoir na yo ba espoir pour na fati ezali par rapport à ndengo zo moni la mamboka zo kende né na zo mona makamune zo kende la mboka en tant que ba congolais comment ni ba défaite nyonso esalami na dans 3 jours kunda libulu wana te esalami 50 mètres par rapport à quoi pour déjà à dénoncer déjà ba langage moko ezalaki ko promettre parce que espoir wana au moins congolais asa trop vitesse toi l'union c'est ça la magalo wana na bâton magique pas malamment magique pas kebini congolais éducation ezana monter congolais éducation ezana monter congolais za mutu pene ya ko rééduquer gérer cette je te dis congolais za mutu pene ya ko rééduquer congolais éducation ezate moso mboka oyo ba rééduquer mboka oyo na ba politicien o bazolinga wa ko kamba mboka oyo ba rééduquer bango pe mboka oyo komone ko za ezonga na mo pe ko tambola malamu pe en plus pour mboka etambola pe kitoko il faut que vous en religion
na mboka to na religion te to ça qui boudi bitambola tambola toi pays laïque oui pays laïque mais avec un pays laïque mais il faut ça toujours en bonne forme ou laïque au putayo tabiso ma donc côté religieux mandimwaka côté religieux to zate yango mobunga nezali trop tozomona ba bêtises pas ba pasteur tozomona na ba famille bazokotsa ba désordre et tout OK bisika place spiritualité ya mboka ezaleli ou eza religion ya mboka au moins nous c'est autant la malam avec amour donc on a vraiment connecté donc ba pasteur na mone dérange qui ba pasteur na ba musicien o ba tozo monde to moni ba sextap na bango majeur c'est dérange qui makasi hein et dérange ka biso pour toza ba africain biso ba africain to linga mingi bêtise te biso africain to linga mingi bêtise te to linga makamuna biso fo ezalaka moi bien pour ebendaka pe batu bayaka na mboka baya kosala pe makambo ya bien ndenge bazomona pe ba biendité na biso mais so tozana ba bien moko tozo se présenter te envers batu libanda ozomona te ke makambo donc passer mamba sala na donc tolo ba pe ezo boma image en mboka donc mais oui ezo modire pe mboka na mon makambo passer bazo sala ezo boma mboka ezo modire mboka pour mboka za na religion te oyoka okuna songolo pakala azakuna oyoka songolo pakala azakuna même okambi atambolaka na religion avec religion oko obligé batu omoni mbo un pays laïque oyo etondani batu par-ci par-là ba tondani oui bien sûr mais est-ce que na ba Japon na ba Chine lelo diversement et quota toujours bazo respecter toujours religion na bango ou les lonzambe pe apamboli bango basali pe lelo partout dans le monde mutinyo sazo chat toujours ba encouragement na bango zo féliciter bango mais pourquoi pas biso lelo to ko luka to telimsa oyo eza inoye la force religion tozo kende na kochite merci na yo na ko mbabiso na ndako na yo et puis tozo continuer toujours ko yebisa yo que joyeux anniversaire na yo l'activité madame maman ya bana tomoni bo comprendre to na kata ndako donc ata mona olela ba mbagi biso pour un anniversaire jour c'est de la sap tozo chite et on nini ozo et ozalaka nango ya pasi oyo ezalaki liboso lelo ezate na masap et puis na mamboka na ndenge tozo vivre Mustafa oyo ezalaki liboso ngwana biloko oyo po taga bato esenga pe bamona pe mutu yango azoloba pe makambo yango po bakonfirma pe nyonso po omoni makambo bakokonfirma yango na molili te fo bakonfirma yango na lumière nzambe nde aza lumière malgré mokili ebandaki na molili nde nzambe apesi lumière po lumière yango nde eza vie lumière yango nde eza vie butu yango nde tokendaka na kufa yango omoni ke omoni o lelo makambo yango ndenge tozokende yango Congolais ayeba kaka ke quel que soit otangi koganga na ote koganga te que oh moi je suis licencié moi je suis gradué moi je suis comme ça non d'abord sala nam sala pour ba titre na yo wana et sa respect ko sala ngo ezate il faut oser d'abord que na bureau bureau ko ya na ngo na be fort o nzambe peut-être temps sous au place ya rolinga akomisa yo apesa yo chance wana po lelo omoni lelo mokili lelo na Congo mo lelo na Congo ezo tambo na chance Congo mo tambo na chance OK pays ko tambo na chance te un pays ko tambo na chance te un pays il faut tambola na besoin ya mutu o nzambe akeli na sena moi oyo il faut ezala toujours ya kokoka dans na misala pe na oyo nyonso nzambe asali kati ya mutu na ye ekokisama po atika pe bankita na ye na nsima mokongo na ye Congolais à se concentrer atika kolanda ba discussion quel que soit mboka ne ezotambola
acha toujours molende esprit aluka mbongo po asalaka o eza besoin na mutamo na ye bino bana poto sape banda na poto te sape banda na Afrique bino tout la mamba sape na poto ba toro bangaya. Todo chité dernier mot na yo par rapport il y a émission na biso alelo dernier mot na de l'auto sali sou boye na peut-être ce qui ti année prochaine non au prometteur bana poto pe loko moko wa ke no festival moko salama kame na biso ba tuna ngango pe ko bengisa ba saper ba blo mo ba ndenge ona omoni ça pèse esprit état d'esprit ça peut état d'esprit avec état d'esprit neti biso ba oyo na kolobela sap te po mutu tango amona kaka tango mutu amona ka identité na amona kamba mo sap wani parce que je suis élégant sap kombo ya sap elo bana kombo na ngai comme ça mot de la fin ça va toujours que na pesa bandeko na ngo bazana poto maro ne grâce à Kanda Kumbu azana Angola aki moi tourisme en Angola pour aiba pe ko bakisa ye weze belé kati na cerveau na ye pour aluka ko sala pe marambo ya bien na vie na ye pour na ba na epé la PC ba salutation bisika zali la PC pe Jovite Kumbu o tozana ele ne na biso na kati ya Kisasa na bosanité bana nyoso ya pompage team Tigmerman na PC ba salutation na PC Eric Kisala Bambote na bosanité na PC pe ndeko na ngai Cherinkoyi Bambote ya tro bisika bazali bana nyoso ya poto tokokutana toujours oyo alobela mambo sap mais kabundi ozolo baga mais oui kabundi waza muto oyo azalaka toujours pembe ya juriste tozala ba police mbinza tona ba police mbinza po sona juge yo sali défaut banini mbala moko na bengi police mbinza ale kanga eke bwaka na buluo po okoki makambu te ma police mbinza bazali bashai bazali oyo en tant que juriste de la SAP bon viens na moi te que la reçoit bilamba boy viens ngana lela fort lela fort peke mundo pembele le ve peke mundo pembele mbote na yo tatro bana poto Garde Nord bana Garde Nord ba prêtre ya pompage Douglas Situ ba prêtre ya pompage Douglas Situ oyo ayeba ko solola makambo ya ba visibilité makambo ya ba faire na pompage na ngalema Douglas Situ na bosanité lolo magandu papa ya nganda ya taba ya Garde du Nord na bosanité Dadou Mwas na bosanité JP Kake na bosanité oyo lelo asalaka fierté na ngai Marone Kanda Kumbu premier fils talaka ndengaza soyez na ndengaza aza toujours relacé ba relacé salé kitoko tala élégance ya papa message ya suka sapi fo oyekola yekola tambusa ngona ba norme oyo epesaka propriété ya sap mbote na bino mokili mobimba YouTube bonne fête. Merci. Oezaki Maloba, il y a juriste de la SAP, Bisopé, Topé Sibino Bambote partout dans le monde entier, Baonyo Sobao s'abonner. Nasibino que non sponsor officiel, il y a Moustapha Malembe, autorité morale, il y a Bana Chango, il y a Kabo Mwamba, merci Nayo vraiment. Bon s'abonner massivement na Info Plus.